Geta papa, yenge papa. Yenge. Namoni awa na centre historique evo benga mo patrimoine. Ya Reino Congo evo exposition ya document mémorial ya Reino Congo. Quel diable tu as pas? En tout cas, tu as réunion awa, réunion ezali que tous les mangomba ezali que ya ba africain to sangani awa na centre ya histoire ya bokoko na biso ya mboka na biso oyo to ya Afrika. Sangani awa tozaki na réunion tozaka na fête monene penza ya mama Vita Kimpa. Ya Vita Kimpa kozala le 2 juillet. Yango tozaki awa na leta, tozaki awa na bandeko na biso nyonso. Yango tozobenga batu nyonso bazala mokili nyonso baya le 2 juillet. Oza na poto, oza na Afrique, eza ya Vita Kimpa batumba ye po na nga na yo po lelo tozwa kosomi. Ndenge bafukuki bango bakanga bango, ndenge bamuta mbumba, basima utoko na batu mosusu ya ndenge na ndenge. Kutu baba mibele babengaka ye Jeanne d'Arc d'Afrique. Jeanne d'Arc d'Afrique. Alors il fallait totele ma biso nyonso ko eza centre na biso oyo mutazolakisa oza centre na biso nyonso oyo eza centre na biso ozomona yango nyonso oyo eza centre na biso esika oyo batataka makambo ya bokoko ya ancêtre bunzambe na biso ya lusansu na biso nyonso ya bokoko na mboka mobimba ya Afrika segreza na mboka oyo. Alors ndako oyo eza ya biso nyonso ya mokili mobimba esika bayebaka lusansu kingulu na bunzambe oyo ya race noire awa nde bayebelaka toza na mokonzi monene oyo toza na ye awa ye oyo akoloba bilota mwamoke aza mokonzi monene na papa na biso yenge tomoni chef awa toyeba papa Ngunza problème ni boye kutana na abino bangunza minene komona ngai liboso kutaka silwa na representant ya ngoma ya DKB awa na Holanda eloko toye kokutana awa toye kuna commission ya kara naza pe vice président na parle ya rédaction kotekana na mikanda peke na biso. Alors tozali koprepare fête ya le 2 juillet oyo eyebani mokili mobima ya Yangita oyo mokili mobima bayebi lolenge ekaki oyo ayekolamusa Afrique mobima to mpe alamusaki mokili mobima mpona koyeba ete moto moyindo mpe aza na part na ye. Mpona lelo toye kobongisa deja tobandi mpona organisation na bamokili mobimba esengeli koprepare bokita boya na mbanza Kongo bisika source ya histoire ya biso bayindo ebandela mpe bisika oyo miyindo ekoleka makasi tosengi badiaspora nyonso bisika nyonso tozali na Europe na Amerike na Asie na Oceanie bino nyonso tu bosa na bino boya na papa mokonzi aza awa boyebi ye na bomonaki ye na barègle sociale papa apesaki dernièrement message makasi otaki pa ya Vita Kimpa tobosana ye te ata bungaki biso toza na yeyo obokaka apesaki message mpona fete ya idg yeyo papa waulikutaka tuteleza kiasa mulikutaka ino mwavava nasepeli makasi na ndenge ya koyoka nakanisa toyebi mosala na biso ya kingonza avant lelo tozobima ke toza bangonza mpenza na baoyo deja baleka bazala bangonza bango mpe bato babikola yango keke mbando ya mbando ya nsilulu mbando yango ya nsilulu batika be ya génération ya bino nyonso boza bomoko biso nyonso toza bomoko. Merci toza suna yaya awa mama mpe atake mama falo bamoko mpo ya Vita Kimpa nde yeyo akenda maye na nzoto na ye toyei toyeba bokutani ebele mpona likambo nini matondo bino mpona kopesa biso biso baya ya wete komo na nga tatali na wete nganza nabengami na nkombo yaya ya wete naza moko na bwalaka kwanzaka bandondo mipana biso tosalaki ya biso nyonso mpona koyeba kobongisa mitembo oyo yaya ya Vita Kimpa oyo tokokisa bati bakunda biso batikela biso ntango oyo tozokunda leleko oyo ya kosangisa makuko matatu malamu ya Kongo ezosengaka mpo tosangana bolingo fo etonga mabanda na Kongo ya kati na Kongo ya ntotela tozala moko po toyeba kondima misala bango ndenge esengeli nzela oyo tozokulala eza nzela oyo bakulu na biso balekela epai na biso tozwi mosala mpona mbando ya
totelema mpenza na makasi nyonso kokomamisa na biso. Merci mama. Bomoni centre nde tofikeli kopesa bino baimage ya centre awa aiza centre barkive bureau ya barkive awa bureau mpe mosusu awa yango ezali bomoni bino moko tokateli bino image awa.